Mais chaîne à Bellevue ça a combien d'abonnés? Il y a ça là combien d'abonnés? Chaîne à Bellevue coûte ça combien par mois? Il y a les autres ça combien? Chaîne à Bellevue a tchaka nini na chaîne na ye yo tchaka nini? Bellevue na chaîne na no tchaka la na tamu kolomoko te abanda pesa ta message. Pour famille Libota bonjour na bino partir à lobby na robando sala jamais. Pour les ala kaka film. OK. Na tous les deux chaînes na ye ils ala kaka film. Alors ça ba tout ça professionnel boulot na ça film. Il y a un peu de photo, il y a un peu de l'éducation, il y a un peu ça que papa la maman va vendre la plateau na bango ba la TV moko ba tebele film ya Bellevue. Mais azala combien de films na chaîne na ye? Ozo la tsaka chaîne ya mutasa ra film. Les films étaient pour les arabes, mon nga les gars yo Bellevue na les gars kitoko, yo Bellevue kabara yo. Bien les kina kitoko na. Mais la femme de la tête du bonhomme de Bellevue ça la bat. Bonhomme de Bellevue ça la dadi a confirmé même déjà. Mais Bellevue zonga ona aya basta la pierre tomba la moto oyo ya ko bénéficiaire sur le repas na été. Tala niveau bolingo wana. C'est la moni bato zo ko conseiller makam. Bato zo ko dans n'importe quoi la kombo na ngana. Moi si ko na za boda yebi ke non na makambo na so ba lo banga tant que cousin na ye parce que dada za ki cousin. La Bellevue. OK. Carrément pour cousin. Direct. Aïe. Le nom le quoi ba Bellevue ba na système mususu. Ba ye na ba YouTube ye ba chaîne na bango yo pitongo bala a ko voyager ke mikili ya ko mo net fuye na za na place à Bellevue. Donc zo bo bango ya moi. OK. Jalousie wana. Vous comprenez? Jalousie na ba ko mo na sko gino ah mais neni ba Bellevue ba ga lelo neni ba bazo zo bala ba na mamba théâtre ba gina na mikili. Ya ko mo sima ba kisi ya ko mo tonga batu ba ko tshela na ba poison parce que ko mo ni ga bango. Au cœur de l'Afrique se situe un grand pays aux allures d'un continent avec une biodiversité inimaginable. Manix et Mamina, Christophe Oyebisa, Oyebisa, on était les bouffées, Oyebisa, Milanou, Odaze, Oyebisa, Oyebisa, Doubi Moui. Chico, Yesana Yabali, Oyoyebi Kamadiba, Napamano. Merci à tout Bozolanda biso partout dans le monde à travers Concept TV puis dans le canal Egos di Kambala. Nabi ke boza telme belé Alex Ngandou mona Moulouba les Benjamin de la presse mona ba maman autrement dit mon Nzambe encore et toujours là car on annonce de vous comprendre bongo tout ça na tonton national Egos Kandi di Kambala pour soigner par rapport à l'actualité concernée le théâtre bobi que ton moni ba moro Bellevue ba ta famille libota beaucoup t'as déjà beau partager ma vidéo. Votre commentaire, j'aime et vous salue vraiment bien. Vous pouvez s'abonner massivement à place de la biso. Un grand merci à maman fille, maman Masolo, il y a Papodas Milandou, président Jacques depuis Evry pour Couronne, quand dans le baravomier qui est basé à la 50, ça va la biso. Boutique dame bijou mola tona kanda kanda ade sirkasavuba na basi. Vous qui n'êtes vraiment beaucoup de somba bilamba pour na rivage ya solo ya kafu que des awana na bijou mola tona kanda kanda ade. Référence ex-Lambert de Paris, agence de construction Betsalel All Buildings. On a moni le directeur architecte Innocent Mouchi, Radikana Mobutu, Mtunangamo Yakati. Ghost Kandi, tonton national, bonjour. Ouais, bonjour Alexis Ngandou, bonjour la famille Libota Mobima, Bazoua Napso dans le monde, Alexis. La permission na yonde, na tanga ramwa 2-3 personnes, la famille Libota, pourquoi pas taper ça, bamote nanga, na maman nangai.
Arlette Mwaka na États-Unis, pourquoi pas na maman na Bibi Kamba na Suisse, ya sur la net Bibi Kamba te Malika Gos di Kamba la boiraye na boiraye te na sur la net Bibi Kamba pour Gos di Kamba la boiraye, pourquoi pas na Mavala moyemba na Londres, puis famille moyemba na Londres pour bango baza famille Libota, respect na bango, pourquoi pas na maman na ngai na Chanel motema papa José na Bruxelles voilà, donc voilà, pourquoi pas na président Jacques Nevry. Voilà, santé de ouais, ça va Alexis Ngando, santé vraiment kitoko nego moninga oso na ki bien te mais na za pemel noté nego belinga le. Ah ouais, donc du Kamala par rapport à l'actualité tout on a sortie médiatique ya gola ouais, puis façon à se déchaîner vers Papa Serge na PC bango que d'abord rétablissement de place Azali obtenu que Papa Serge a monté le monde ya milieu d'artistes et comédiens surtout mini atobeli ba respectaké ba pesa ba valeur et belé mais tout le monde ya gola pour le baba bêtise ba n'importe quoi sur Papa Serge qui Papa Serge a lukai ala la naie ba mbele nyoso ka pour le bagi bolam ya Belleville quelque chose à la donc on ça n'aura jamais bolam au Belleville salai on a yebi kai mo bolam ni au Belleville salai peut-être après ça cop am fa da peine le romo quelque part yebi vraiment mingité mais surtout retenir ka baraka Belleville salai bolam on que bo ça na ngoté apparemment déranger ba tout misusu était sûr que le bani Alex le monnaie na banana na lo baki éducation de base ça très important na parler ba maman na so papa so ba to ba bo libiso to ça ba sonité c'est très important que le gars ko la sara éducation ba pesi na ndako ermo erata parabiso pongane na zabo na tikala mela biamba te na bina nga mobi mala tikala mela masanga te eza Alex yote mto yo meli sangango to yo mto ya ko changer éducation ba pesa nga la parler ko so na ye chez yo na kutu to mela ba biamba to ozo mela ba bloka makasi nga lo kwa na ndako na biso to mela ngote ba so blanc Alex moni nga ba bloko chez biso to mela rati to mo la faire éducation ba parents na biso na ba ninga ba TV comme ça la bien te to mo finisa ba papa to mo finisa ba maman par rapport ya ke ba ndete ba koka ko boko la biso te c'est pas bien vous comprenez quand nous zo ba on a leto sur la no Alex Ngando Papa Serge Aza parmi ba icône ya ba faire comme les tout tikal na bango badali de Kambala batiki biso ba jani batika biso ba sans souci batika biso vous comprenez par ba mondori batika biso donc faut respecter ba auto za na bango vous comprenez bien Papa Serge mozo na TV zo ba bêtise na kombo na et c'est pas normal c'est normal te pozo ko ba makambo ya lokuta mukolo o Papa Serge asalaga yango ya ko twitcha libumu na epa ya epa na ye abia alanda na toilette jour yango pourquoi alobelela kite Papa Serge alaninga na toilette pa ko bango lelo OK mukolo eleka wana pourquoi ya lobaki yango te batu bayoka ki boya kotala Papa Serge do twitcha libumu na apa na ngaya wa pa lobaki nzoto na ngane ye foka kala nango pourquoi pas jour wana ya lekaki na TVT pa ko bango ka lelo tangu pe kaka oyoyo Papa Serge alobi ke bolamu ya Belleville ko bosa na yango te tozo mona biso nyonso elimo bateke soki muta mukolo mwana mukia ko sungi te so mwana mukia sungi to leki na sungi ya ko loba malamu aleki na te parce que yaza mukolo ça la rate Alexis Papa Serge aza onima pourquoi parce que azo mona ba réalité azo leka ba film ma Belleville oyo pe bazo pese ba rôle ya makasi ba rôle principal ezo sala épée ozo comprendre pourquoi ko onima Belleville te. Pourquoi tu es ennemi Belleville bango pour mon nom ma benga zo tu la question ezo soit bango wapi ezo soit bino wapi OK parce que zo lo ba makambo ya zo mona azo tanga komba Belleville parce que muto sale bola mwaneza Belleville ozo comprendre Alexis so bino ezo soit bino wapi parce que bino pe la place de bino moko ou la sala bino bola mo be taper masolo nango biso soir biso te Papa Serge soir gaye te OK. Comment fait-il la tour de Papa Serge à Monique était ba film na nga na sala pas Belleville et ça la nga bien vous comprenez bien notre comprendre mon ngo mabe pourquoi donc muto azo le ba film à Belleville muto azo ça ba film pas Belleville ba bazo tala e wana ba rôle principal ça ngo pas Belleville mais ce lingi a Belleville nga sala ngo pas nani mio kasbolo bakasi asala Belleville wana et pas ya nani bolongo la kasi Belleville bo pesa scott comment muto ye fa atanga ka gino story na sala gi film boye félicito merci na mutuwa pas pesa komo ka so balinga batang pati na ko manke muta marié aza responsable la bana na ndako peut-être eza musala ya pona yango te muto zo permettre bino pour ko touchara personnalité là parce que dimanche ko se pelisa batu na théâtre vous comprenez théâtre va neti musala nyonso alors to respecter mutu au moins to respecter ta ce que obanga imunene na été to respecter ta famille oye abomba na ndako na
Si vous respectez ta yété pour les hommes qui si tu veux vous respecter pour la bagie, peut-être que ça tu respecter quand même à certains mois si na baranaï. Pour respecter. Et ça normalité. Quand on le magamoli qui ça bon moté. Quand on le bango na TV. Il y a bien le créer na ndakunaï famille, c'est ça. Et bien le créer na ndakunaï. Tout ça là-bas, tu sais bien de vie na mino si boratango bo bat ba occuper bien bazate na te c'est bon ba vie na si baratango bo occuper na TV ndé. Mais attends Alex, ngande na bala moi si na ngai vous pensez que na rôle la TV pour na le ba bêtise. OK. Pour na moto occuper ngai. Dans l'éducation ba la ngai. Dans l'éducation faut na pesa moi si na ngai ndako. Vous pensez que non ya kana na yo je mona déjà pasteur patron Serge Aleki na télévision combien de fois fini bat. C'est rare pas ça la belle. À ça raconte des missions té. Et moi le parce que ça acteur comédien qu'il faut y kana buzo ba na TV au béni quoi bandolo ba buzo ba non, il c'est un responsable. Par exemple tout ça peut ba théâtre ba za ba zo ba té ba tanga ba classe. Ba za ba plusieurs diplômes. Faut quand même tout respecter. Ba kene na banda ko ba papa Serge ba mona ndeni ba na bana na bango. L'éducation ni ba pe sa bana na bango. Mais si tu as pas de question qui ont raté l'éducation. Moi le baté ko faut ko la buzo ba non pas ba tunyos. Si vous avez un moututeur, vous avez la télévision, vous avez si vous na TV, vous avez si pour ani. Si vous avez un moututé, parce que ça va nous la moututé. Vous avez un indépendant moututé, ça va nous bien. Ça va nous pour nous. Mais ce que ça bongo. OK. Ça va nous pour nous. Alors ça va nous pas battu ba responsabilité. Tu vois, il ne faut pas venir de n'importe quoi. Parce que mon temps est sur le coutumier, civil, légalement, religieux. Il faut comprendre. Aujourd'hui, le code de tuer au mariage n'est pas étonné. Tant que vous avez la télévision. Aujourd'hui, on a preuve tangible. Aujourd'hui, on a prouvé en haut. Tu ne sauras pas le prouver. Mais tu passes à la télé pour parler de n'importe quoi, on a comme une bêtise. Il y a des gens qui ont fait la famille, ils ont fait la famille, ils ont fait la famille. Il y a des gens qui ont passé la jambe sous le tournage, soit bactéries, participants trop dans le film de Belleville, qui a bimara, actrice, pardon, bimara, non, l'excitant sur le rappel, mais Belleville a un groupe. Wana il bosso ko no baye barango ta bolo ma na baba pour sa réflexion ba musique Belleville za kana groupe té Belleville za na chaîne ya TV asa producteur azo produire ba film na ye soka linga sala film na ye abenga ka mutu oyoyo ya lingi par rapport ya ndenge écriture ya film na ye benga komi film na ye bato ya zo mona ke ba koki ko tourner film ba personnage wana ya monique bazala asala bango besoin na minute wana. Ce sont des gens où il y a bien la minute voilà pour tourner les films. Je comprends. C'est-à-dire que bataille il y a bien la voilà. Bazan na toi que nous ça la peut film la bango partout balingi. Bango ne balingi ko comme ça on net ba guerre moko boy po mutaleka ki pa Belleville d'être comme ennemi na yo. OK. Alors que bataille ça ba vie na bango ba sala. Tournage ya ko sangana e bandi pa Belleville. Oui. Major Bisadi dit pas ko benga terre comme les amis de théâtre. Pour empêcher bango tege mutation bala et c'est tout là zala mutation tout là mutanga ngadia dia zala mutanga dia mutu ya sans suicide bon ba comment on nga sala neti lelo ba comment on ko sala neti ko sangisa momo na succès et le ko sala bango passe yango wana. OK. On était tant ka les ala gi ba sala ka succès na bango musicien pour même pour mutata ke ndimi kilifo misa memaye. Le nom le quoi Belleville baye na système mususu baye na ba YouTube ye ba chaîne na bango yo puto bala a ko voyager ke mikili ya ko mo net fuye na place à Belleville le ko zo boma bango yango. OK. Jalousie wana vous comprenez jalousie na bango mo na sko gino ah mais neni ba Belleville baye ga lelo neni bango bazo zo bala ba na ba théâtre ba ke na ba mikili ya ko mo si ba kisi ya ko mo tonga batu ba ko tshela na ba poison parce que mo mulira bango. Parce que et toi la moto yo tout fa ngoté Belleville pas comme Belleville za lelo obi toni na sali na théâtre ba sacrifice nyo ya sali azali ernaye koka ozo comprendre père azali ernaye koka soki lelo papa Serge na Belleville nani mukolo papa Serge mais pourquoi papa Serge a ça la chaîne à YouTube té
Pourquoi ça qu'on envie bablo ba belle vie que angala ken na pas petit la belle vie azo ça sanga ba mission et c'est ba film azo ko tabala azo ga mi kilinga ligne pourquoi ça la jalousie wana parce que il que mutu na mutu ananzela nzela na ye c'est pas dit que parce que ça acteur comédien que ba mbongo ye pas autre fois on peut kaka la chaîne ba YouTube non non même azo ça déjà ba film ne wana azo tala ma c'est déjà bon on se comprend. Ba mbongo azo wana déjà quand ninga sala ma caché na ye akosa ba faire na ye mususu et nous le batte ko acteur comédien za droit ça ba faire mususu te o ko continuer pe ba mbongo ta mususu pe ko lega na ba YouTube voilà. Vous comprenez Alex, le son mouton ndima c'est par rapport à ce qu'il est en train de voir. Oh ya zomona. Ndenge na salagana leki na belle vie, ndenge na travaillera leki na belle vie, na zaka collaborateur na ye na ba film ndenge na benga ngai, ndenge zo tsanga ba makambo na zo funga mezo kende bien. Par rapport à ba makambo na mwasi na ngala bana bazo lia bien ba couple na mususu na sala réseau salama bien. Est-ce que ce mouton ndimi makambo bongo aza reconnaissant envers mutu wana pour les mutema? Est-ce que ça m'a fait capable de faire les kinés? Ok. Bino to besoin ko lekana ba TV besoin ko le bagani wana c'est-à-dire bona ça ba caractère na bino ke total mukolo o bo ko longa ba place o bino bozali boza ba ingrate bo ko ni magambo momi wana sali pona bino te bo ko ni magambo mama wana ba sali pona bino te bo ni magambo ya sali te ezo la tsage mukolo oyo bo ko bebana bo ko longa lepe bilamba. Ok. Bon, on va aller au salon, ni ngani na ndolo ga bémission nga na lo ba po yo salam. Ok. Parce que ça se voit papa ngai. C'est normal sur papier. Parce que papa Serge Azam mutu a le karamba film ya bela. Abeti li solo ya bela na nenga bien yezo soyo. C'est-à-dire que yo mabola mu pa no ezala raté. C'est-à-dire que yo mabola mu ozolo ba wana ya mutu yo oza pembeni po oza pembeni na e. Mukolo aozala pembeni na yo te okowanga na makambo nyonso oyo ya sala mpona yo c'est évident maman na bango fazalaka ekenge na bana ndenge wana. Ok. Voilà, merci beaucoup Gosse Dikambala, très important mambo ozo solola wana donc là c'est déjà ba comportement kaka ndenge ozoloba mais tout sur la sortie médiatique pe ndeko so tendresse akebisi belle vie donc sans kobanga Abia qui para belle vie te roi belle vie attend combiner cette fois-ci comment s'en charger la belle vie belle vie Kabila ka tonka bazaba camarade mais belle vie foutre la kenda côté qui la patron la belle vie taliété elle va dans ma chaîne YouTube pas dans ma chaîne YouTube voir même le babinga ko oncle national de baby que non gosse ça on a fait on fait ça ba valeur et belle vie à traiter bino tout ba mboa ni ba plutôt de la belle vie à traiter bino ba mboa que boza ba mboa na habité sur le bani. Mais Alex ngako tunavanga na ngako tabambwate. Ngako tudigama nene za kunavanga ngako tabambwate. Parce que non non, écoutez, pour le bibola pour le bika même so pèse pas valeur mba. Yango na lo bakasté. Ngako vanga ngako tabambwate parce que bambwa déjà ba réfléchir ndeti bisote. Vous comprenez? C'est pas dit que ce monté a fini yo, il commence à ngobongo te fo soyo. Mais so nganeni parce que ngana za bien éduqué na tanga classe. Mais quand on a réflexion, on a réfléchi net mutu. C'est-à-dire que si on a dit que moi écoute est affecté là exact. Tu vois donc quand on a longo là déjà côté pour battre tout bazara pemeni ya bela famille bota tout mutu na bango sala ba posa réflexion musika. C'est-à-dire que makambo bambwa olobi no ka posa nyargi. Oza makambo ngolo yango no moni golobi. Ce que c'est toye koto kolobagi ba kabela yo pozaki camarade na yo sali déjà bien pour ndimi. OK. Ozo comprendre ngako la kantsaka wanga. Donc les gens on ndimi ke ba kabela yo. Olobi te oyo kaba. Bo ndimi ke ba kabela yo pour ozaki massa. Bo kabela nga pour to zalaki. C'est-à-dire que ba noko kabela yo. C'est important ya moi. Et ndimi déjà yo mo te pour ba mnozolo. Ok. Donc, ami côté la confusion. La confusion est moro. Donc, on va dire Kabila nga. Donc, on va dire Kabila pour mutana Kabila qui pour yosangaki. Pour les guillots. Il y a un Kabila guillots. Vous comprenez? Parce que c'est vous êtes au courant. On va boire un bon on y a Kabila guillots. Pour ceux qui ont moyen, tant qu'il y a Kabila, on va dire Kabila nga n'engi. Nga c'est la moindre pour faire le midi.
akoyemba nzembo moko na ivoirien moko boye nzembo evide ivoirien wana ozwi nini enveloppe apesi kofi bino abayolenga na mbo po opesanga mbongo no ngana yakoyemba ofele ok ozo comprendre mais c'est-à-dire que mbongo na yo recharger nga kofi olomide na rien na balare na ngai nde nazotambola boye na bambongo na nga batransport na carte na ngai eza na essence naye pa Alex siko tosisi émission boye gosse soit $10 non ça non monsieur na juste que na nango besoin c'est que na okoka te ok ozo comprendre mais le roi ndimi ke bakabela po baki bakamarade ya mabete bakabela ke po za bakamarade parce que senga ko za kini lote poko ndima nzamba opambola yo muto ndima nzamba opambola ye ozo comprendre ndima ko za kini lote yango basaki nini bakabela ke za mabete lo ndimi yango boy bravo bazo ko bayoki no bakabela kabela po za ki masala ye yango ndo ko tiko na pasité yango la patron na bando sa nini anoko sunga yo mabese ya boki la patron na pozo bénéfice la patron baba bakabela ke neni Manu, tant que tu vas kabela nga poto zaki ba camarade. Kasi ba no kabela ba camarade. Pourquoi yoki so nyozo ba gole yo bande kolela ozo na consoler oh. Pas foutu na ngo laisse ba foutu na ngo bele so mutaki na pauza yi pala. Apparemment net c'est fait ba foutu. Ah, na kamo mais tu vas senga kasi mo ngo. Bien bon ta zo consoler fa senga mo ngo. C'est-à-dire que tant que zaki le lokote ndake ndeko lela bela kwaza kamtema bo mama akaba mongo na ye asayini ahedaki eza prompte tango to beta masula bala patron ya ba chaîne to ti osaka ba aventure ok tandra saza comédienne ndenge moko na belle vie koto wana bakokana po bango nyonso basalaka cinéma congolaise bakokana bravo mais différence est ya koto ni bien sur la chaîne nengo lobby c'est vrai mais chaîne à Bellevue ça na combien d'abonnés il y a les ana combien d'abonnés chaîne à Bellevue kotaka combien par mois il y a les autres ça combien chaîne à Bellevue achaka nini na chaîne na ye yo chaka nini Bellevue na chaîne na otikala kobona ta mukolo moko te avanda pesa ta message que famille libota bonjour na bino partir à lobby na robando sala bo jamais pour na zala kaka film ok na tous les deux chaînes na ye zala kaka film ala ka ba tout ça professionnel boulot na za film yango mte me ba photo yango mte pesa ba éducation yango mte ça que ba papa na ba maman ba bandi na plateau na ndako na bango ba ota la TV moko ba tebele film ya Bellevue mais yé azala combien de films la chaîne na ozo la tsaka chaîne ya mutasara film ye film était pour les arabes mon nga lega gona yo Bellevue na lega na kitoko yo Bellevue kabara yo bien lekina kitoko na taille de ye lo oneka po ba batale ko kitoko yo ba batale ga bo eh choko frappa tu sera ba bantia moi ça pembe Landu, tu vas te voir comme sérieux. On a fait série, mais tu vas te voir comme sérieux. Landu, tu vas te voir comme sérieux. Tu vas te distraction. Tu vas te voir comme sérieux. Mais ça va m'amener à l'obit. Landu, tu vas le lango. On s'appelle taille mbiji. Landu. Eh, tu vas te voir solo sérieux. Ce qu'on a de la chaîne est blonde à côté à Mimi. La chaîne a tendance à nous à connaître la rara. Nous avons une vidéo. Que tout a abordé. On ne va jamais la TV. 5 minutes. Famille mobile, papa, maman, la bana beauté à la chaîne. Ah bon? Pour supporter. Ok. Vous zappez. Vous zappez. Bêtise l'équipe. Vous zappez. Parce que nous sommes en train de faire des choses pour embouter qui te la rare Bellevue. Ou comme chrétien papa Serge, Serge quand on Bellevue. Oh, Bellevue na théâtre, la Congo le actuellement. On qui peut placer au capi. Mais dans au capi. Ah bon? Asa maman. Et bah qu'ils a rappelé nous t'as bien théâtre. Nané. À côté de division trop. Té.
bato nde ba jaloux na ye bato nde oyo baza ba jaloux na ye nde bato balingaka kocreye bamakambo bato bamonaka étoile na ye ndenge ebrille nde bambi te ya mabe obinda dina biso agi likambo na motu te bede azali kaka neti ngai mobala précision mobala sérieux mobala précision soki nalobi no nakoya soki na bino nakopesa maboko pete soki ezali soki ezali te tosengi ndenge nini okozwa te ozo comprendre mais dadi tia kufi eti kozala problème na motu te mais ayaki bras droit ya belle vie parce que comme ayaki na vie moko boye ayaki na savoir vivre ayebaki motu nini nakovaa na ye nakovaa na ye ndenge nini moto abi eza nani amona eke moto abi ovaa na eza belle vie so belle vie ayaki mabe dadi nga avaa na ye te po dadi akakufa nga nde kozwa ntango ovanda mpe na nga ntango mosusu mpo omona journée mobimba tovandi ka tosola aotonga bato ya théâtre mosusu toboso moni ye kokendaka te moto ya mabe moni ye kokendaka te boye moni ye kokendaka te boye mais belle vie kokendaka mpona boye ozo comprendre kokendaka mpo mama naoloba ngo nyonso bayebi motema dadi azalaki nango moto akontredire nga aza te azalaki na problème na motu te na nde kolinga belle vie plus kolinga bato nyonso ande kolinga belle vie plus kolinga bato nyonso bref tomoni kokufa na ye ndenge nini belle vie akomaki kovivre na bana oyo dadi atikaki ozo comprendre donc c'est à dire que bango nde na motema mabe na bango ngana nga mpermission Alex Ngambi oyebi mais na fande na tali bolamu belle vie osala bato bolamu belle vie osala dadi akufi même déjà mais belle vie azonga mpona aya basala pierre tombala motu oyo ya kobénéficiaka so eloko mpa na ye te tala niveau bolingo wana so namoni bato baza kokosile makambo bato baza koloba n'importe quoi na nkombo na ye ngana nga sikoyo nde naza boye nayebi ke no na makambo nyonso baoloba nga tanke cousin na ye parce que dada azalaki cousin ya belle vie carrément yo po cousin direct sikoyo natali cousin na ngai ndenge bato baokendelela yango te pourquoi biso toyebi bavérité fo toosani tokotike bongo te fo tokoloba bavérité yango nomona nga na ye naloba bavérité sepesa bato mosusu te mais moi je m'en fous bato wana basepela te parce que moto atosambaka malamu fo koloba nde papa serge alobaki wana ozo kopona ngana donc eza belle vie aza na vrai chéri alataka pantalon alataka coupé alataka robe alataka liputa akangaka meshe akangaka suki ya maboko atiaka plante okakole koteni tienga moko tukuzane na lulaka bayar moko namone kito azaki cousine te nakotia litoi sikoyo oyo olobaki oyo osalaka oyo diminue na nini yo diminue na nini soki avandi na jipi na ye moko avandi osentireke momikro momi mpena moto avandi wana apakola bapembe te obete na ndenge mabe te ngandula yebi te soki oloba mabe te nalobi belle vie apakola eloko te te nayebi te batongola no bamakillage yango batiaka wana bamake-up bani balongola no bazala no kotota balongola no totala nanu balongola mpena no bamake-up yango no balongola nanu bazwi mpena mai batie babimaka no na batongo nde balote bakamwasa kitoko ya mwasa kitoko bayebakelaka otyola mokala pongi totala nanu babote na bango boye osantiki choco frappa ya bela mwasi matame tonda nelo ospike nini ospike nini ospike nini alataka jean na pantalon alataka ya jip alataka liputa akangaka suki ya maboko akangaka nwani oyebisa ye nini nde tunaka bafilme mosusu omoni epina suki ya maboko elonge tonda yokoyebisa so makambo babote nene Voilà, merci beaucoup Dikambala, toi qui n'a vraiment bien la fin. Tout le monde a théâtre, tout le monde artiste comédien, tout le monde presté, tout le monde la peine, tout le monde a ministre, qui n'a Zénith, Bexi, artiste comédien, on a tapé, on a spectacle dans la salle. Est-ce que
la Nini Belvez a produit déjà des films. Est-ce que tu vas s'attendre un jour à une équipe quelconque qui peut faire des productions à niveau d'Europe? On a des tout le monde, Jérémy, Bassala, Ans Luzo, le Pazawana, des Bassala, tu vas s'attendre à côté Belvez. Oui, mais pourquoi pas? C'est un projet. Et ça c'est un projet. Parce que nous sommes sur la mona qui est Belvez Production. Azana moi, nous, moi, tout ça, c'est mes colos. Ils appellent moi le concours. Tu vas organiser un ventilateur, tu vas réserver des choses à moi. Donc, je vais aller, Belvez a déjà la fondation, qui permet à que sur ma veuve, ma parents, elle fait déjà tout ça. Alors, je suis sûr et certain que déjà tapé la chaîne, elle va produire déjà des films, elle va appeler des acteurs de part et d'autre. Donc, ceux qui, un jour, placent mon année, c'est un projet qu'on a une ceux qui, celles qui un jour, qui n'ont à solo lango, parce que nous, quand même, tout ça, les a un bénéfice, à quoi même 2, 3, 4 acteurs qui ne mettent pas à peine un bénéfice, là, ils posent à 4 pour l'assentiment, toi, tu sors de l'argent et puis tu gagnes rien. Et c'est dans ma solo, sur la monnaie qui a caché au pays, ça bangona, oyoye. Benga solo ni ba salwana et ba bégoté ga maboya ko gagner bon elle peut le faire parce que ça la rango déjà na nenga zo benga bango na ba film on se comprend na ba film déjà donc c'est ba cacher na bango ba film ezoleka donc et loko moko ko empêcher péter pour ça la spectacle que tu ba mona pe ça va venir. Je suis sûr que pas Belvez a au salango parce que aza moto azana batamaile ndeti ba biso pe toza pimena dabi que to solo rango et oya. Voilà, merci du Kamala wa bataille ba retenir nini ba dédicace to kabon. Ba tu vas retenir que Belvez au capi y écriture. OK. Ngam na banda ko ba makambo liboso ba yebi que Belvez au capi poto batela yi. OK. Ngala parmi libote yambinga i première fois la mission na donc singa bango merci mais c'est bango to batela au capi pour capi soka bini biso na Congo wa kei to zanga yi. Alors ba respecter au capi parce que au capi de l'écriture yene mutas vazudan ta cinéma congolais yene mtako bundisa ma famille mtako bundisa biloko nozo totaka ba canal plus wanga aya bundisi bango pe bimisi mutu belo ma belo vie de ba ke ba mikili ba kuzongi na ma reposter na ba poto ba tozo c'est la bango po Belvez aki na eloko moko boye oyo komaki ko bomba ma étouffé ya atomboli yango bimisi lumière so ko pona Alexandre Nduba mutabinga na okapia ndinga poto batela yi to ba retenir yango wana. Merci na yo Alex Ngandou na topisa ngai. Pourquoi pas on appelle ça merci na président Jacques Naivry na tanti Clément Mayala na États-Unis na Sandari Timbiki maman Nono Penge na États-Unis na Lolo Timbiki na États-Unis il y a des Ninjon na Houston na États-Unis na Franck Kauso ko bige Nebizonga na Paris na Lionel Kasso na Paris na Cape Town na Félicite Monique Trésor Monda respect na ye pourquoi pas respect na maman Annie Lumbala na Bruxelles, pourquoi pas na maman sociale Panita Mbulaketo na Paris, ce gosse de Gambala na la tagi blamba va repasser tu vas repasser puis na blamba nga boseka sa béni nzi la tournée de l'infirmière chef maman de Kambala joyeux anniversaire mais c'est déjà demain bébé joyeux botama na papa chéri on va te refêter na papa chéri na ko la Timothée ga bilenge ya ba ito kinela bilenge. Voilà, merci beaucoup tonton national la disponibilité atteint comme merci à tout au besoin vraiment tonton la biso merci infiniment la boutique d'un bijou moloto na kanda AD référence ex Lambert de Paris na zone système ba frère nana ba situ ya poa pour que le vraiment son la bleu ya solo les ana rivage à Sikeza wana na primoro abordable na bijou moloto kanda AD référence ex Lambert de Paris, bana mibali tokutana na méga top na Inza A63. Mon sous méga top na Nyango ça dans cette référence arrêt major. Na ligne wala wana merci na président Jacques depuis Afrique au couronne kanelo bravo meye ke bazanga bango 50 ban Afrique au couronne tout na pesi no bambote na moni JBL 4 malheureux de salsa des fois par canadienne monté na Louis Scott papa na Jaden. Regain Maton de Paul Zouri mon ami Bit dédicace à toi Nathalie Ramazani mon Sinzambe. Maman na Maïla Onya Motena président William Icona mère double la millionnaire Bambo tenait belé place aux alliés mon veille Gila Lucine depuis Cape Town papa na Guyana Bambo tenayo Henri Bakouté je vais na Californie big dédicace à toi bois tellement nombreux l'international Airmac René Makonde le coach plus Diogo Airmac en Calabiso Noli Lupini NL de Ligue c'est Jérémy Zaz la foutre de l'école tenait belé Eliwolo Yaba ou alors c'est autorité morale Liban Asugezalakiayo. On se retrouve à la prochaine numéro. Ciao.
nazwa timoya. Au cœur de l'Afrique se situe un grand pays aux allures d'un continent avec une biodiversité inimaginable. National Golf aux États-Unis, Oyebisa. Manix et Mambina, Christophe, Oyebisa. Oyebisa, on était les bouffées, Oyebisa. Milanou, Odaze, Oyebisa. Oyebisa, Doubi Moui. Oh, Chico, Yesana Yabali, Oyoyebi Kamadu.